bandeko nanga makambo pasi. Makambo penza ya pasi otolobaka makambo pasi. Mtu akufi depuis akufaki bandeko nanga ebembe na ye ezo telengana kana morgue la famille. Ezo telengana ndeko telengana na niveau moko bokondima te. Donc mutu penza azwa volonté wana ke non azwa ta volonté na tokunda papa na biso eza lisusu te la famille. Nzoto komika kotelengana ebembe ekomi nango ka kotelengana bandeko nanga ezo sala pasi. Eo sala pasi penza makasi bablo mosusu ezalaka toujours bien toye tolobi. Pesoki tovandi pe kimia nana koya koloba. Yango ezalaka toujours bien biso pe toye tolobi. Bandeko nanga mbongo eza makambo eza minene siko mbongo wana eke wapi Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel ou bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na memeli bino Papa Chaka Congo. Ebele abatuto ebi Papa Chaka Congo. Toyaki awa kutu kosala bi émission jour Papa Chaka Congo na biso akufaki. Tango abando bela toyaki kosala bi émission e kosala keno tango epe kokufa toyaki lisusu mbangu pona osala bi émission. Bandeko nanga sikoyo situation oyo ekomi lisusu grave. Balobi nzoto to ebembe ya papa na biso ekomi nango kotelengana na morgue depuis ekotaki ti lelo la famille bazokundaka yete batu oyo kutu bakufa liboso na yeto bakufa après papa na biso Chaka Congo basi bakunda bango kala mais papa Chaka Congo ti lelo bandeko nanga ezosala pasi penza pe mawa. Et au sala pe soni, surtout na communauté na biso, la communauté congolaise. Et au sala soni. Et au sala pe soni la famille, na bandeko na biso ya maboke. Et au sala soni penza makasi. Bablo mosusu baloba kaka. Na minito balobi balie mbongo ya kokunda papa na biso Papa Chaka Congo. Siko nani mutu alie mbongo wana? Avant tokota kuna ekozala bien nanu toya ko sensibiliser batutu. Toyebike c'est chez Étoile Lune Inès TV. Chaque fois que to sala ka émission, chaque fois que to tiaka émission ya sika, to zwaka pe bato sika bakotaka. Yango toye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talela pe heure na yo oyo ozolandaka biso soki omoni ke eza nango tongo na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non eza nango midi, en tout cas na osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke non eza nango pokwa, Étoile Lune Inès TV a osenga na yo kota olia na yo soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bienté. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hoteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye libino wa makambo ya kitoko la famille. Gavker aye na ba solution ebele pona makambo na biso. Ebele ya basi balobaka oh nzoto nanga après kobota nzoto nanga ezoyaka munene nazo vimba kaka. Gavker aye na solution pona kobatela nzoto na yo pe na kozongela nzoto na yo ndenge ezalaki na ibandeli. Batu mosusu o ndenge zaboye ba bouton ezwinga na elongi bandeko nanga biloko wana nyonso na Gavker solution eza. Donc soki okotika kuna soki obengi ka bango solution ezokota nango kilikili na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kande to beta masolo lelo toye na makambo na biso ya Papa Chaka Congo. Papa Chaka Congo ebele toyebi ye tomona pe musala oya sali na communauté na biso. Papa Chaka Congo azalaki mutu keno soki mutu akufi aza comédien to mutu wana akufi aza musicien to abeli. Musala Papa Chaka Congo ezalaki koya ko sensibiliser batu basalela mutu wana mwa quelque chose ba pesa ye soki azobela comme ça akende hôpital ba soigner ye. Soki pe mutu akufi akoya lisusu ko sensibiliser batu mutu na mutu atia mbongo na ye pour que esunga bakunda ndeko na bango. Ezalaki bongo wana penza ezalaki musala Papa Chaka Congo. Bien que ba biloba loba ezalaki nango ebele, la famille biloba loba ezalaki ebele batu ebele baloba ki o Papa Chaka Congo abando liela batu mbongo Papa Chaka Congo emataki ezongaki. Toyebi ke na musala nyonso ata soki osala musala na yo na ndenge moko bien. Ezalaka toujours na batu moko bakotaka babebisaka réputation ata soki oliaka te bakoyaka ke uto ya ibaka ata soki oyibaka te surtout na communauté na biso tozalaka na biso bongo ezalaka bongo bandeko nanga makambo oyo ebandi nango lelo te ebanda nango kala. Sikoyo na minute oyo ebele ya bato babandaki deja ko s'attendre que non nzoto to ebembe ya papa na biso Chaka Congo ekoumela nango te. Barokunda ye talaka musala kitoko oya sala. En tout cas bandeko na biso ba comédien to ba musicien ba ozwa conscience na bango pe bakunda papa na biso oyo avec honneur. Mais ce n'est pas le cas. Bandeko nanga ti ndenge tozolo ba bongo. Ça fait presque un mois depuis Papa Chaka Congo akufa. Ti lelo la famille, ti lelo ndenge to beta masolo ebembe eza kaka na morgue. Ti lelo nanu bakundi ete
ti lelo ndenge tozoloba boye ti lelo bandeko na nga nanu bakundi ete eza na babibembe mosusu eumelaka peut-être soki eza na makambo moko il faut balandela l'état alandela neti ba exemple bandeko mona biso mosusu bakoki koloba yo bembe ya papa Chéribin ti lelo bakundi ete eza ba makambo moko ya l'état il faut alandela basisa ba makambo na bango pour que bakunda ye mais na bibembe neti ya papa Chaka Congo eza ba makambo ke non mutu akufa ki abelaki akufi après kokufa peut-être bakozela batu koto batia moi quelque chose batu koto batia moi quelque chose batu kote kuna batia moi quelque chose soki batu nyonso batie peut-être soki eumeli comme azalaki mutu moko azalaki personnage public peut-être oki kosala ta 2 semaines bakundi mais c'est dommage bandeko nanga ti ndenge to loba boye ti ndenge to loba bondi ndenge to partager na bino papa Chaka Congo nanu bakundi ete problème eza nini baye kopesa biso bakombo balobi tata Marey alie mbongo matanga $20 oya lié tata Marey tata Marey bisika nyonso zolandaka biso yo bongo na kolia mbongo ya muwei e osala pasi yango nalobaka toujours ba comédien na biso to bandeko na biso basalaka msala makasi mais récompense na bango ezalaka te tomonaka ta na ba société soki mutu osala jour mutu akokufa société wana nde kozwa ye en charge société wana nde kosala ba dépense ya makambo nyonso société wana nde kokunda ye société nde koliesa plutôt batu na matanga mais soki tokoti na cadre ya théâtre maboke art bandeko nanga eza mwa pasi pourquoi parce que soki mutu akufi yo moko omizwa en charge famille na yo ezwa yo en charge mosusu ba comédien na biso bakoki ko participer na bango mais soki baza na bango pe nango te yango bomona ba ebembe mosusu ezotelengana kanango na ba morgue eotelengana moyen bakunda bango eza te eosala pasi la famille eza vraiment pasi pe makasi pasi pe na soni yango toye kosenga na gouvernement na biso ka ndenge tomonaka na ba pays mosusu mutu déjà aza na personnage ya bongo normalement il fallait l'état gouvernement ezwa charge ya makambo oyo bakunda ye ezalaka bongo gouvernement penza il faut ezwaka ba charge ya bandeko na biso neti ba comédien ba musicien eza ba biloko gouvernement yango moko batie penza place ya okenda kokundaka bango batie penza ka ndenge ezalaka place ya kotia bango do makambo nyonso bayebi ke soki comédien lelo akufi to comédienne to batu na biso oyo bazalaka bajwaka mwa ba rôle minene na kati ya ba comédien na biso soki lelo bakufi boyebi déjà ke non mwa place na bango pona okunda bango eza ekozala bien makasi ke bandeko na biso baokufa ka boye place ya okunda bango eza te eosala soni pona mboka na biso kotala Congo na biso eza pays moko munene pays moko eza na ba richesse ebele mais eza pays moko bandeko nanga babilo mosusu mosusu biso moko tokomi koyoka soni nyeti babilo kwa bongo eza babilo moko ekomi koyokisa biso soni penza ya makasi babilo ko ifale bik ekende ka pam bakundi papa akene ekopema akene epenza kopema na ndenge moko ya bien mais sikoyo $20,000 yango nyonso do ekeka boye na mai mutu mosusu aye kolia yango encore Congo na biso batu balela mbongo Congo na biso na yebi te ezalaka ni na mbongo amuwei bandeko nanga boya kolia yango na mbongo amuwei tala batu mosusu baoloba balia parce que ye pa bando lia bambongo abatu ata soki ya bando lia bambongo abatu est-ce que ye penza bando tika bibemba batu eotelengana ka boye mais bandeko nanga totika motema mabe eza bien te boboya ki kosunga papa na biso Chako tango azalaki en vie aye kosenga batu basunga ye akotaki hôpital
bandeko nanga basenga bakisi fale ba mbongo ebele ebima ayaki epa na biso epa ya biso nyonso aye kosenga bandeko to sunga ye me bandeko ebele basungaki ete mutu kutu oyo toyoka to tomona ezalaki Fally Ipupa nde akendaki kuna kosunga ye siko lelo papa akufi ata bino moko na bambongo bogarde ka na bapoche bamosusu na bambongo ka ndenge ezalaka boke penza kolia mbongo ya matanga boke penza bolobi mbongo totia na bapoche na biso ata bino moko kongola zala abangaka lisusu te kongola akomi na ye ka somo kongole akomi somo bandeko nanga babilo mosusu babangaka s'il vous plaît s'il vous plaît yango bomonaka babilo mosusu na vio mekamwa biloko moko boye ezo simba lisusu te pourquoi parce que yo moko déjà aussi omibebi sa réputation kala yo moko déjà aussi ofongola banzela moko boye bandeko nanga oyeba te bambongo ya matanga baliaka ngo te emata ekita mbongo ya matanga bandeko nanga baliaka ngo te ata kaka 10 francs ya pamba baliaka te baliaka penza te la famille to bangaka babilo mosusu bambongo ya matanga tomonaka ta batu mosusu na bakartier to ando mona soki omona mutu kandenge ezala Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Eza pasi pe mawa la famille bobo sanate ko benga Gavker kuna ba solution eza nango kilikili pona bandeko nyonso o bazana ba problème kilikili bobo sanate bo benga Gavker kandenge na lobaka ayeli bino ba solution kilikili ayeli bino ba solution somo terrible na système kaka ya nini ya tokos makasi bandeko nanga kandenge to obeta makambo na biso ya papa Chaka Congo la famille osala pasi personnellement na yokaki pasi na motema mosusu to mitiaka na place ya bandeko na biso mosusu kandenge papa Chaka Congo akufaki omitie na place ya bana na ye omitie na place ya mwasi na ye omitie siko na place na ye la famille osala pasi après musala munene o papa Chaka Congo asala tata Marey $20,000 atayo moko baliaka mbongo ya matanga boye yaya baliaka penza mbongo ya matanga boye ndeko na ngai s'il te plaît bato mosusu bazalaka ta comme ekomi boye nalia bakende kasi na bimisa ta mwa muke bakende ata kokunda ye l'essentiel makambo mosusu tokolandela après ezalaka mwa bongo epi nga nazoya ko conseiller batu awa teke no mbongo matanga baliaka ngo s'il vous plaît baliaka ngo te mbongo matanga koliaka te
mbongo akimoyibi bandeko nanga ezalaka bien te ememaka bamakambo ebele na vie sala kendo luka mbongo na yo moko luka mbongo sala nzambe pe akopambola yo mais soki kozala mutu kaka keno omona bambongo moko ezoya na facilité moko boye olia bandeko nanga ekozala pasi mosusu bilo mosusu okomona yango lelo te mais na futur soki na futur te ata bana na yo ezalaka bongo ezalaka penza bongo monjo oyo ezalaka na makambo nango ezalaka makambo mosusu tosala dans le passé mais passé mosusu eko rattraper yo ezalaka bongo donc bamakambo mosusu okoki kosala yango lelo na luenge mais oyeba lobi te alors babilo mosusu to evitaka mpona kopreparaka lobi na biso. Bienvenue surtout na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV. Grand merci na bino nyonso bolandaka Étoiline. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta na bino pona osalaka ba partage ya ba vidéo na biso. Grand merci na bino nyonso bolela mama Étoiline, mama Étoile d'État, mama Banews. Merci na bino kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV. Merci na ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci, grand merci, grand merci na bino nyonso bobenga biso pona opesa biso ba conseil, bino nyonso botindelaka biso ba message kandenge zalaka pona opesa biso makasi mosusu soki batu baye ba fingi biso, soki batu baye ba lobi boye to se sentiraka un peu mais tozalaka toujours na bandeko na biso oyo omona mosusu babengi bapesi yo makasi. Grand merci na bino na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga na profiter kopesa mwa bambote soki oyoki kombo na yo te kosilika na yo te kandenge ezalaka dédicace chez Étoiline Ines TV mingi ezalaka soki oza mutu oyo salaka ba commentaire kilikili, soki oza mutu oyo peut-être tosololaka na biso na ba privé omoni mwa makambo ezoleka sur les réseaux sociaux kandenge na osala ma émission bongo omoni peut-être olobi na commenter na nga te me na obenga Étoiline na kunzu tobeta na biso masolo. En tout cas ba dédicace ekotaka nango na ndenge moko ya tokos. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi Zombe. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa la parisienne moko ya tongo. Wana pesi yo bambote talaka yo. Bambote nanga na ye moko mama chérie, mama d'amour. Mama na biso ya tongo parisienne penza ya tongo, mama Tina Sambian. Bambote nanga na ye moko mama Joséphine msala nzambe, mama pasteur ya tongo. En tout cas kande na lobaka chaîne na biso ezalaka béni parce que toza na basala nzambe ope babenga biso ope bazongisaka biso na nzela. Grand merci mama Joséphine, que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Bambote nanga na ye moko madame Madeleine Keta, bambote na madame Sandrine, bambote na madame Bijou, bambote nanga na mama Titi depuis Brésil, wana na pesiye bambote. Pourquoi pas mama Paola na pesiye pe bambote na système kaka ya tokos. Bambote nanga kandenge zalaka na tonton héritier yola na bino nyonso bolandaka Étoiline Ines TV. Soki kombo na yo ezate kosilika na yo te mais zala kaka kilikili kane tokendaka kilikili na ba commentaire yo moko komona na système moko ya bien. Bandeko nanga yango to bando loba makambo papa Chaka Congo e osala pasi la famille e osala pasi komona babilo mosusu to ba makambo mosusu la famille e osala pasi penza makasi e osala pasi na communauté na biso et comme kosala pasi na niveau moko pas possible. Babiloko a bongo eza babiloko moko peut-être ilingaki sala imata na mutu oyo ayebani te, mutu oyo aza personnage public te, mais kosala keno mutu aza personnage public bandeko nanga bazo considérer ebembe na ete e osala pasi yango toye kosenga ka na gouvernement
atalela biso ba makambo yo akotela biso likambo yo yango barola ba mama Olive mama ni mama waro o bakana yo mama yo muto si saka ba mabaka ya bongo yo kota kaka ya kosunga ezalaka bongo talaka yo mama Denise Nyakeru o bakana bino mama boya kosilisa boya kosunga ba comédien na biso na minute o makambo ezokende na Congo grave ou sinon otherwise o bangle balobaka bomona boye ba nini ebembe ya papa na biso ekovanda ka kuna omona ti na ane mobimba omona ti 2 ans babiloko boye kenda kaka bongo yango to ekosenga pe na famille pe bolamuka babiloko mosusu ngana lobaka toujours soki muto akufi eza na ba famille mosusu omona biso kaka place ya cher biso ka biloko ya cher mais soki tango muto azalaki en vie est-ce que wando pesa importance wana yango ezalaka toujours bien soki muto aza en vie bozwaka soin na ye bozela te ke jour muto akokufa nde bobanda biloko ya cher oye mataki non ezalaka bien te bosala babiloko ya cher tango muto aza nanu en vie ezalaka bien mingi makasi muto asepeli muto amoni alobi wow pas que non muto asi akufi nde bobanda biloko ya cher oyo yango esalaka ke bato ebele basalaka ba 1 mois pour que bakunda bango mais soki boke kaka na normal kana o nzambe apesi bino bokunda na bino ndeko na bino parce que mutu soki asi akufi na ye ata soki boke place o bakundaka cher eza te ki akolamuka te akolamuka na ye te soki pe mutu wana abando sambela na ye nzambe te ata soki bokundi ye place ya cher ataka place oyo bokundi ye aokota na ye lola te ezalaka bongo mais na batu mosusu omona bokundi ye place moko ya moins cher mais na se ya moi azalaki na ye mosala nzambe akoti na ye lola wana penza omona mwa bolobi na lobi nzambe azolokumu siko batu mosusu ata soki bokundi ye place ya cher vike abando tambola na ye mabe na se ya moi moyen pe akota lola ekozala te ekozala nango te yango nga nalobaka toujours mutu soki akufi soki ba moyen eza bino moko famille mais soki pe lisusu bolobi ke non biso wana ekipaka te etali bino kaka na ndenge moko ya bien toye kopesa ka ba courage surtout na famille mobimba ya papa Chaka Congo toyebi ke situation oyo ezo affecter bino makasi toye kopesa na batu mosusu o balingaki papa Chaka Congo neti babiso toyebi ke situation oyo eza mabe makasi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.